Allo bandeko na ngai. Allo bandeko mbote na bino nyonso obo mesana kolanda nga nzambe pambola bino. Vraiment très fatigué mais na obligé na salata eloko moko mpona bato ba mesana kolanda nga. Les amis m'ont appelé bademandaki nga vraiment nalekisa biloko ebele hier, mais bandeko ntango nazongi nazaki na diplomate moko na Vietnam abengaka nga mpona bondela mpona ya kota azaka malade. Après un certain temps akosa na Brésil. Lobi ntango nazokomaka mpona sala video abengi nga aza hospitalisé na Inde. Alors alobi mais pourquoi nazosengo bondela mpona nga ozosala te tout ça et perturbaki nga muke mona sala video ya laite. Alors tosolo na ye na pesi rendez-vous tosolo la lelo poto migramo conclure quelque chose na ba prière. Na ebo siko tika na sala na répondre na ba ndeko ba message ko na nga mbote na bino mingi nzambe pambola bino. Tokolemba te. O bo muntu mona wana bandeko na ngai ezali bana classe ya na Nigeria baza ko kima nini vaccin. Do balingi vaccin te. Bangona bomoni bazo kima na ndinga osakana te. Alors bandeko situation oyo ezoleka na mboka na biso eza situation moko et appela malamu te jusqu'à présent. Il y a des gens qui commencent à donner raison à Martin Fayulu Madidi, l'incontournable. Et ça n'a pas tout pour comprendre que vraiment il y a un relaté. Donc Kabila bazala système ya ko distraire ba congolais boké côté pa bo sepela boké côté pa boké côté bo sepela boké côté ti bo comme en 2023 à reprendre le pouvoir na ye. Bande ko ngana bana ko tuna bino parce que moi-même en tant qu'humain, en tant que congolais d'origine nazomona vraiment pas ndenge par quel miracle tokoki ko récupérer pays ngai naza ko sala betido nazo ko mona yango te. Makambo mboka est perturbé makambo nanga muke ya makambo nzambe heureusement vraiment que naza muto nzambe apona naza mobenga mite mais moponami. C'est pour ça nazo ko sala makambo ebele et na ba attaque obino boyebi ezo utakuna mais tozo regretter nango te. Parce qu'un bon pasteur doit avoir une mauvaise réputation. Pasteur oya solo oyo sata yebi nzambe pe yebi akoki kozana réputation malamu te. Faut toujours na réputation mabe. To mona ki Jésus Christ a une réputation mabe ya mabe même na mboka na ye moko bandima ki était. Alors moi ça la délivrance ndenge bana sa pa muso asala ki ngote. Apôtre Paul ba bana ko finga ye mingi na makambo ya zana ngote. Apôtre Paul azalaki na ba réputation pe ya mabe kaka. Bomonaki que même na île de Malte batu nyonso bazaki wana nyoka vipère atiki bango. Mais ce que nous soit kaka apôtre Paul pona nini parce que yende mutu aki mosali na nzambe yende mutu azalaki so ba bomiye les restes ba prisonniers wana bazana passe. Eza biloko wana zo sibir parce que fo yo mutu ofinganga ponga nazoko loba makambo mboka ponga nazoloba na baluba ponga nazofinga na ngai te na finga gate na lobaka toujours oza na vidéo moko nga na finga baluba bo bimisela nga ngona tala le musu na bosanaki mais ti lelo mutu moko abimisaka ngo te po ezate ekozala pété tango na lobi ke ti lo mboza traître soki ozozwa ngo injure peut-être tanga te ozana poto soki na Angleterre luka obandela ba classe po ba expliquer soki injure ezako soki traître ezako
kofinga to kofinga te. Hein, so balobi na yo idiot kende koluka dictionnaire soki idiot eza kofinga to eza kofinga te. Voilà. Alors bandeko na ngai, Fayulu l'incontournable. Fayulu akotikela kutu kaka incontournable. Ane oyo babandi kopesa biso raison. Tango tokokena ane okuna na banzi ekokoma penza réseau ezobima penza parce que bandeko naza na batu na ministère na gouvernement ya Tshilombo naza na batu na kati ya ba conseiller na ye naza bazolo bananga ke to travailler kati 2 ans yango yo ba travailler na bango te. Pour ba travailler il faut Kabila mtolo babo sala boye. So Kabila lobité pour sala pour travailler pété. Kabila akina katanga na ibisa bino boyebi tina Kabila akina katanga te. Projet oyo ya ba Rwandais même Tshilombo ayebi yango te. Tshilombo akokota makao moko oyo ayebi te. Mais ceux qui bozo loba bozo ko finga to sala boye to mais yo ceux qui oza congolais neti nga mais okolinga makambo nga nazoloba. Ceux qui vraiment yoza congolais neti nga il faut linga makambo nga nazoloba. Alo bandeko to kende malembe pona ko tala pe komona ba makambo nini tout le peuple congolais qui a élu Fayulu, lui sait pour qui il a élu et il sait qui il porte dans leur cœur comme président de la République. C'est pour cette raison que nous avons pris 3 grandes résolutions. La première résolution, c'est que nous avons dit que comme il est déjà là de fait, lui, Félix Tshisekedi, nous avons dit que nous lui rendons responsable de cette situation dans laquelle il se retrouve. Une situation d'illégitimité. Il est responsable puisqu'il a accepté d'entrer dans un deal qui met entre parenthèses la Constitution. Deuxième chose, nous avons dit, comme nous ne savons pas aujourd'hui renverser les cours de jeu, puis ça veut dire que nous devons organiser des choses pour faire en sorte que lui quitte et que nous mettions Fayulu, nous voulons faire avancer les débats. Moi je ne suis pas un prophète de malheur. Ce que je vais vous dire ici, retenez, M. Martin Fayulu est aujourd'hui incontournable dans tout ce qui va se passer sur le plan politique au niveau national. C'est Ensemble qui dit ça. Incontournable, je vous l'ai dit et je le confirme. Martin Fayulu est incontournable. Il est incontournable puisque c'est lui que nous avons désigné à Genève pour être le candidat commun de l'opposition. Et je vous le rappelle, maintenant c'est lui qui va être le porte-étendard de la nouvelle lutte que nous allons avoir tout à l'heure. Vous savez, je voudrais vous dire la deuxième chose. La deuxième chose, c'est que nous avons choisi de dire que nous allons à l'opposition. C'est-à-dire que Ensemble pour le changement ne va pas mener des démarches pour entrer dans le gouvernement de Tshisekedi. Vous n'allez pas entrer dans le gouvernement. Et c'est ça le message. Quand nous disons que nous prenons notre place, de première place de l'opposition dans ce pays, c'est que nous disons, voilà, les combats de la vérité des urnes, nous sommes en train de les mener, nous les transformons à un combat pour le rétablissement d'un état de droit. Puisque nous ne sommes plus dans un état de droit, nous sommes dans un état régi par un accord secret entre Kabila et Tshisekedi. Nous devons quitter cet état-là pour aller vers le combat vers un état de droit. C'est ça la réorientation dont on est en train de parler. Et nous restons à l'opposition. Puisque nous savons que dans les secrets de cet accord entre Cash et FCC, il y a... Mes chers frères, chers compatriotes, nous sommes dans un état régi par un accord secret. Ngaite. Songo na lobina tchaka ka titre on a ba vidéo bote la moté. Bon, na ko titre Fayulu l'incontournable. Ce qui est koleka nzame merci. Ce qui est koleka te na ko sala autrement te bande ko binto landanga. Naza ko yeba te soki yo za na téléphone na yo ofongoli sa compte. Soko ko pesa ngana sa na yango na tche titre ya danger et bimi même 2-3 fois après ba bloquer ngo na sur le téléphone na yo. Parce que bandeko naza ko sala ba mission oyo na keba mutu nyonso akosa na ye a tche titre na ye ekoleka. Mais soki kominga na tche titre ndenge na baniko tchabo yebi
mais koleka te. Donc si yango na yebisa bino bande konanga bino za ba bonne nzamba pambola bino soki omoni eye pa na yo même omoni titre moko mabe yo kota na kati nde okomona parce que nazo obligé donc nazo yebatenga mais pona ni présidence ezo banga nga na niveau oyo. Pourquoi présidence aza ko banga nga na niveau oyo? Eza na biloko mosusu ndenge bango balobaka ndenge mwasi ya disciple Makwiza Jean-Claude Makwiza lobaki papa mobile nanga tango azotala yo lokola ki combattant albi mais pasteur na monaka atiaka biloko mosusu tomona yango pa bato mosusu te. Mais c'est vrai parce que le reste ya bato akoko tia biloko wana te parce que soko tika ke loko eleki 30 secondes bakufuta yo te na YouTube. Bon nga ba video nanga nyonso na tiaka biloko elekaka ba 10 minutes, ba 6 minutes, ba 15 minutes. Donc bakufuta la bango été. Bon, moi je travaille pas pour que je sois rémunéré par YouTube. Non. Nga nazo sala pona pesa peuple congolais information. Na pesa ba ninga nanga ba compatriote. Ba oyo baza na associé mboka, ba to lamuka. Ba na la kisa bango ba ndekolo botala eloko yo côté. Alors bango sikoyo na ba vidéo ba bato bazo mona kango te. Mais ce qui va y pas dans la mais dès qu'il y a bato qui vous me bien. Alors sukana yango basa langa be mission ba finganga makamunga na ebité ozandoki obonga maka PC osala boye ande ko nanga o finganga pona zo mboka vraiment o kosanga ba makamunga na ebité poka na zo mboka oza yo nanga nga kuto sona kufi bakundanga awa na France bakundanga kuna te parce que naza français mais d'origine congolaise donc eza mboka nanga eza mboka bakoko nanga yi donc tant nazo mona babe nga fona loba quel que soit nationalité on a eu awa il faut nga na loba mais o nga prezo loba nazo finga te nazo za nazo na bi des botana no oyo na video mosusu wana babengi nga pona ni yo chenze bo atela mwana nga bandeko mais nzembo atela mwana eza na YouTube bozo lobelango te bozo longolango te nga nazo yango na tiango pona zo kaka kitoko nazo yango kitoko pe bato naso bazo landa bazo yoka mwa ba biloko bazo mpa bien mais ce qu'on a ça ngam tra ça nzembo atela mwana mais pourquoi bozo lukela makambo na niveau moko oyo nga na bino to kozwa makambo te. Bandeko, Baluba na Kasai badimine. Baluba ya Kasai, Baluba ya Kananga, Baluba uba vane na Katanga. Baye tale bele na Kisasa pour na soutenir Chilombo pe bazwa musala. Na miniti oyo babaniko tomboka, babaniko silika. Parce que banda bayaki bazo lia na ninga pasi, bazo lata na ninga pasi, ba place ko lala ezate. Et comme il y a ça, ça devient problème. Donc, basopa, nous avons bien, nous avons armée, nous avons armée, to sala boy bino mbona kama kama lega ki armée ti lombo sala ki kabila bien ko sala mote sinon te obebisa bakor tatala mtalo bien ngo que to vai na mboka moko o eza régi par un accord ngate ngana répéter ka o ya lobi alo ndeko na ngai tangu na mboka na yo balobi na yo ne faites pas ça sans mon aval. Boza président sur la deni. Batu musu bazo komena babi non, Chilo boza premier ministre, Kabila zaka président de la République. Tondima, tondima te. Binom to sa réponse. Babi Chilombo azaka premier ministre, mais Kabila azaka président de la République. Est-ce que ça a soloté? Alors bandeko, ngai lelo de la bino na sala ka tuna tela ka bino ba image et à partir de ba image onande je suis vraiment émue, ma sentiment est un peu bouleversé jusqu'à ce jour. C'est comme si on ne comprend pas. Je veux un peu paraphraser, il y a un de nos frères qui a dit
Apparemment, le problème, c'est nous-mêmes, les Congolais. Si jusqu'à ce soir, il y a des gens qui osent dire, condamner les gens parce qu'on est radical, on est ceci, cela, par rapport à la situation politique du pays. Donc, c'est quand même désolant. Hein? C'est décevant, je peux dire. Nous sommes tous conscients que M. Kilombo a fait ce qu'il a fait et a amené le pays là où il est. C'était avec conscience. Adam Yamata Moutou, il est allé faire ça avec conscience. Tant que dans Genève, conscience n'a Zalaki. Quand il s'est retiré pour aller retirer sa signature, c'était avec conscience. Mais lui, Bilombo Lingi, les autres qui me soutenir, il n'a pas mais lui, il n'a pas eu pitié du peuple congolais. Quand il allait faire le deal, à Kanisa Kinani, je parle en tant que femme. Ceux qui ont appris la mibali au bazali, au peuple congolais au landanga, bozana mawa. Il y a basi au bazoza la violer nuit et jour, bano bazoza la torturer na modèle wana. Le mal c'est que toujours quand ça Congo à Kinshasa, tout ce qui se passe à Kinshasa, il y a un des Congolais. Même à Béa, il y a Congolais. Les gens meurent nuit et jour. Au moment que nous avons solo là, on a bouté les lots, bato bazo kufa kuna, bana bazo kufa na banzala, ba mama na bana na mabumu bazo tobo na bango. On ne pense pas à ça. Mais un certain monsieur qui se croit plus congolais que tout le monde, il va faire son deal et vous venez, simplement vous voulez qu'on le soutienne dans le mal. On ne peut pas construire un pays sur le mal. Le fondement était mal. Le fondement n'a pas mabé et aussi kalamabé. Même si vous réunissez tous les 5 continents du monde, moi personnellement, vous n'allez jamais me convaincre et à soutenir Moutuloko à Kilombo. Jamais de la vie parce qu'il est dans le faux. Sur son patriotique, c'est n'habitez sur grandiose. Il y a sujet qui est du sol et l'eau. Exactement. Même ceux qui peuvent Genève, on a aucun été pour Aousou Kamabé parce que Ebandelina Zala qui m'a bé. Je suis désolée. Je sais que beaucoup ne seront jamais d'accord avec moi. Et heureusement, Aoueza libre en tel. Donc chacun donne son avis. Avis Nangeza que tout tika ko rêvé. Tout tika ko rêvé. M. Chilombe est parti, est mal parti. Il n'y a pas de soutien pour lui. Qu'il revienne. C'est un pardon. Moi, en reconnaissance, on a mouqué où les gens s'entendent des premiers. Il a reconnu dans quoi? Et le mal, c'est qu'il est allé s'enfoncer plus à Kérokote, dans l'église, les hommes, soi-disant les hommes de Dieu, ont soutenu les bêtises. Bon, comment voulez-vous qu'un pays est riche de Liboso? Qu'est-ce que vous croyez? Et jusqu'à ce jour, malgré Kimobo, la saleté, l'insalubrité, l'insécurité, ma bénière sous les Kalambouka, et vous voulez qu'on continue à soutenir le mal. Franchement, on est où là? En plein 21e siècle. On est où là, s'il vous plaît? Tolamouka, c'est quoi, peuple congolais? Arrêtons. Et puis, la femme, elle amène la vie. Donc, ça ne dérange personne. Et vous voulez venir nous flouer comme ça facilement, nous faire avaler la pilule facilement, allant soutenir le mal. Mais franchement, vous avez ce banane. Vous attendez maman kaka. Les enfants qui meurent innocemment. Bande kunangai epesi nga mawa mais omoni oya lobi ezanga te mais si ko lokolo nga na tie yango bato bayoka ça devient un problème. Ah mais bande ko pas jusque là ngai te mutalobi yango ye mutalobi yango mais lokolo yi ngai na tie yango mais ça devient un problème ya kofinga nga mais c'est pas possible. Bande ko soko landi langage ya mama oyo boko yoka ke makambo kako ngana loba. Moi en tant que pasteur, je ne peux pas soutenir, je ne peux en aucun cas soutenir le mal et surtout la tricherie. Ah non, parce que la prêche en vérité nako sa lo ngana te. Chilombo est mal parti mais ngana lobate. Ah mais c'est dit comment boko tchanga prisonnier boy. Chilombo est mal parti. Nako loba rien. Comment tu kozala avant eloko moko sala makuna, il faut la vade des criminels kanambe. Ndeko nga muluba ceux qui osent comprendre ngaïté na yebite ko comprendre nini. Combien de fois na loba malheur à ceux qui comprennent les choses en retard? Combien de fois? Lelo yo ba muso ba no bibisa moto Chilombo biso ba no ba to bilongola ye Chilombo boy mais dit 2 ans. Ndeko nga na 2 ans oza na présidence à RDC. Oyebelo ni ko sala. Na zui image moko wa bazo bo ba to Kivu. Non, nako tiamote.
ndeko nakoki soki na tiango pa yo zali okolala ti nazozwa biloko ya ndenge na ndenge bandeko nabongisa bamateya na banzi ba 15 na prometa batu bana nzambe pona tia yango oyebi na kotia yango te pourquoi kotia yango te tango na komona image mo batindelinga na fani abi mais o bazokufa o bandeko nanga te o wana kofanda peta bandeko lezo katikenga abi sare bandeko mais comment na Kivu banda 32 ans ya Mobutu sécurité kuna ezalaka te banda 32 ans ya Mobutu na Kivu sécurité ezalaka te après Moutaozo Koufalbi après moi ça sera le déluge parole de malédiction donc ayebaki déjà que ndenge to sali biso na mindele pona mboka oyo bato batikali bazwa frappe ayebaki yango yozo kufa ozo tikala bato parole la malédiction après moi c'est le déluge Kabila le père aye abouni mwana bato ye pa va kufa abwaki sous parole la malédiction la guerre sera longue est-ce que ça va parole ya bénédiction je ne pense pas bandeko o balandanga nayebi ke bino pe boza na souci makasi ya mboka ndenga za na yango malgré parmi bino bamusu baboya ya kozwa risque nayebi bocha bafo bakombo so za na vrai kombo na ona tangi yo lobe obenga nga oloba pasta kotanga kombo na ngate mais voilà mais biso to exposer babilongi oye ba risque ni tozozwa na bai na bino parmi bino to landanga bana balingi de to kende kin oyebi mutatombo mutaza liboka za te na lobby tokende kin na juillet août ngana bino de bo pesa ngana tokende kin to tamula tozo mutu to ni tie pota ba mona ngana yiba okanga ye mutandimi azate ya pasi bandeko na ngai bandeko ba nommé directeur du cabinet Sika na Chilombo Crispin Tambwe je crois na otra komona ye ndenge bato bazo sepela là là bazo sepela pona nini parce que kuna paybe ozala malamu kuna bato bakolia za Alex Abinongo na lukango na komona ngo parce que na bongisa yango ba nommé directeur du cabinet na banzi à cause à Moluba soit Katange à cause de école mususte toke Comme on a na banzi Ghislain Tambwe mais comme Tambwe zangite ezali Foufou Namutu c'est la fête pour la nomination du nouveau directeur de cabinet de Félix Tshilombo. Quelle bassesse pour ce grand Congo. Il a passé ndeko na tsaki kombo na yeke par awa mais na sir na ko pesa bino kombo ango mais faut boyeba déjà e kombo na ye il faut ezala Ghislain Tambwe. Alors, bino boyebi Ghislain Tambwe, soki a cause la nani. Natala. Et comme vous le voyez, le plateau n'est plus le même. Aujourd'hui, en fait, maintenant, je suis assis et puis j'ai un joli bébé. Son nom, c'est Sarah Branham. C'est la fille du pasteur Kassambakana et qui nous fait le plaisir de venir sur ce plateau avec toutes ces femmes. Je parle des 6 femmes qui sont avec nous sur place. Et la petite fille que vous voyez n'a que 4 mois. C'est, je crois que la dernière jusque-là.
on va le dire comme ça. L'aîné du pasteur Kassamba a 32 ans, c'est une fille aussi. Et pasteur Kassamba a 23 enfants. On parle avec lui aujourd'hui. Bonjour, pasteur Kassamba Kana. Bonjour. Ça a toujours été un plaisir pour moi de vous recevoir. Mais aujourd'hui, c'est inédit parce que vous êtes accompagné de 6 femmes, de vos 6 femmes. Oui. Est-ce que c'est toutes vos femmes ou il y en a encore qui sont restées? Il y a une qui n'est pas là. Une qui n'est pas là. Elle est en France. Ah, d'accord. Alors, donc, pasteur Kassamba, directement, on doit le dire comme ça, comment faites-vous pour vivre avec autant de femmes dans une même maison? Quelle est la magie, quel est le secret que vous faites? Bon, notre secret, c'est la parole de Dieu révélée. Bandeko, on a l'exhibino, pasteur Kassanda. On a 12 femmes. Lelo aye na 6 alobi soki de batikali mais richesse un pasteur bino mo bomoni ya muluba ye moko abimi ona ngala kisiko lakisa alobi aye na 6 enfants à cause de la jeunesse soki na 60 ans ou bien 62 ans moi nane auti ko botama azana 4 mois voilà bandeko richesse ya baluba. Richesse Baluba, Mbokeza Mabe, Yazouela Robota, 6 femmes, Alubi de Batikali, donc 8, mais il y a 12. Et si c'est un gros bangon, on a place wana, basinaye. Mais, nakola kisa on a mis émission, on a aussi la ya Nzambe, pour ce koyo, moyen, ya aussi lango, na mission, ya makamamboka, ezate, tolanda o bande konanga. Alors bandeko, bomoni mwana bazotia vaccin ndenge sukeli. Alors bandeko makamusu na kotia kangote parce que na tiaki makamugo sur coronavirus YouTube komela kinga que c'est un danger pour na bon bino boyebi ba commerce zo le kawa soki ono bimisa biloko wana et vous amala muté. Alors Cri de détresse exprimé par le déplacé d'Ndjougou devant les évêques de l'association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale venus leur rendre visite. Nous sommes tués par les miliciens sans cause valable. J'ai perdu mes 14 enfants. Même moi envoyé la trace de machette. Ces déplacés estimés à plus de 2 millions à Ituri déplorent les conditions de vie précaires au site et veulent regagner leurs villages respectifs. Que les évêques fassent pression aux autorités pour que ces violences cessent. Nous voulons rentrer chez nous. Monseigneur Marcel Madila, chef de la délégation des évêques, exprime sa compassion. Les Congolais déplacés sur leur propre sol et vivant dans des situations si précaires, c'est quelque chose que je considère comme très dramatique. Ils ont raison de demander qu'ils reviennent dans leur village. Donc si les évêques peuvent faire quelque chose, c'est plaider pour que la situation se normalise. C'est pour ça que nous sommes là. Oui, je voudrais leur dire toute notre proximité. Nous sommes venus comme des pasteurs, comme leurs évêques.
C'est pour dire que l'Église ne les oublie pas. L'archevêque de Kananga et président de la CAC appelle à la culture de paix et de cohabitation pacifique à Ituri. Le Christ nous demande de nous aimer les uns les autres, de vivre ensemble. Nous sommes des frères. Pour cette visite pastorale, les hommes de Dieu ont amené l'eau importée de médicaments assez vulnérables et des kits spéciaux distribués aux personnes mutilées. Rappelons qu'avant cette visite, une messe a été dite à l'église catholique de Nyakasanza à présence du vice-gouverneur Martin Chalodoudou et le membre du gouvernement provincial. Bandeko yebi ke mongo pesa na mawa mboka nini ndeko ezanga ka ba problème te ba problème na ba problème et puis ba problème ngo nini bato ko kufa tala mama na zola kisa ndinga zo eka mwa ba ku machete ndeko nanga ba ane bele to koza na armée te o ko cha vraiment sécurité kuna o ko kuta ba généraux na bino awa plus de 500 généraux baza ba commerçants. Et na 500 wana, on a plus de 400, parce qu'on va congolais. Et le moment on a que Tshilombo était conscient lorsqu'il signait. Lorsqu'il retirait sa signature, il était conscient. Tant qu'il a signé deal naye, il était conscient. Bande kunanga. Oui, on a moni siko pe pisika sumawa. Ce qu'on a continué à bombarder, qu'on a arrêté. Ah non, je ne peux pas continuer comme ça. Comment on a mis Koyonso, Batu ya passi. Comment on a mis Koyonso, Bible, il faut l'amour du prochain. L'amour. L'amour, c'est aimer. Aimer, c'est penser plus aux autres qu'à soi-même. On est enfant de Dieu par les signes d'amour. Bandeko. Et bon, autant qu'on avec Sabilo Kaboye, Bazo Finga, yo basolo ba dessin, ba maseke. Yo mutoza contre nga na loba ina ko gagner un jour parce que Tshilombo ko sala loko moko te na loba na bino boye ba benga Tshilombo ba loba na yeke yo pe oza ya biso oza pe ya bango te oza ka neti biso ba benga mama Marthe na groupe wana ba bidi lobila biso papa ya Tshilombo quelque part papa Tshilombo yeyo Mobutu nani Kabila groupe na ye efuta baluba oyo bayebi origine ya Tshilombo abenga bango pesa bango baluba tout tango mama Tshilombo ya Tshilombo ye alingo wangana babani ko bimisila kaye babani ko bimisila ye ko pesa ke Tshilombo za mwana eta za mwana ya bokolaki ko pesa ke père na ye eza Tshisekedi te eza père moko boye ya libanda ya RDC bayebi Tshilombo yaka tala sikoyo yo na biso to ndenge moko yoko chabiso qualité biso to qualité pour vérité ngoyo ba bengi mama na misa Tshilombo mama ba dilo ba Tshilombo ba vandi ayibi ba mi yo chabiso qualité na likamuni parce que biso borobi to uta kuna yo uta kote donc biso na yo siko to zamu moko al futa sa mariage bo moni pa mariage salama bande ko ngai mais balingi te mutalo bande vérité mais na terre bozo mona ke yango wana onga zolo ba yango ndeto salama tel la professeur Yomi balinga bomé pourquoi. Parce que Paï Bako Bomba 350, plus de 350 millions. Paï Bako Bomba Engo, Bakamana de professeur tu nani bazawana. Mbongo ebimi na RDC, parce que nos bombes sont en Dubaï so papa. Alors tango ba yebisa yango professeur Yombi, professeur Yombi abandi ko Dubaï allez équipe omba. Il faut pas ça ba bomba e. Tango na yoka yango na lobby yango et dès 48 heures Yombi a une mission boye ba benga iba ba bikata longwa wana. Ozomona ba risque to zo bande ko nanga sikoyo eloko balingi te to informer balingi loko na te to informer balingi te mais pourquoi alors yana ol balabino vi biloko nyonso ne bayokana ba caméra o ekanga bango na ba mama Marthe na banani bango tuwana donc ezo pesa ke Tshilombo ko lobele côté parce que soit le bikaka ba balancer pe ba yebisa so ça ga faut pas armée wana oyanga mte kangayo les mêmes jours ba yebisa tout tande na boma Jacques Bandu tande na sala Mwanda Tim tande na sala Kutino tande na sala boy Tshilombo fandi donc tangu bato Tshilombo nyonso bazolo baka wana Tshilombo zo répondre bango te parce que akosala eloko te
Il y a un prof Yombi à l'école qui a le bec, mais yo, toi, tu nous as promis de mourir pour le pays. Songara lobiago, oh, passer à mon lobiago. Ah, il y a un moni national, hein? Extrait, mais grand le baraté. Yo le bayo kufa pour mboka. Mozani. Puisque yo lobi au kufa pour mboka. Mais qu'est-ce que vous attendez? Ozani tu peux kufa. Na changer le langage parce que egoya wana o bino pe besoin soutenir ngate. Egoya wana et comme on a reçu ma camus, tout le monde au papa. Bonjour mes amis. Moi, une minute, Mazokumba, dans Paris, vous vous rendez compte que la délégation rwandaise, ils ont eu les kilos de venir au Congo pour dire que Félix a encore dirigé l'Union africaine. Donc, Bango va constituer équipe Moko pour accompagner Félix dans l'Union africaine. Mais quelle humiliation! Quelle humiliation! Et on applaudit. Fachi Béton. Donc le Rwanda, bayebi que Félix Moutou Bango Bache na place wana est incompétent même de diriger moi province, moi village na Bango. Et ces gens-là ont eu les kilos de venir dans notre pays. Vous les avez déroulé le tapis rouge pour proposer que non, il y a une équipe de monter en haut pour vous accompagner durant le mandat de la présidence de l'Union africaine. Mais c'est incroyable. Le Rwanda venait de diriger l'Union africaine. Nani yango akende ko aider bango. Donc vous ne voulez pas laisser ce pays-là. Pourquoi vous voulez que le pays soit raté? Hein? Quand ta relation na pays wana eza ko humilier ba Congolais. Quand ta relation, tu ne veux pas écouter. Dans la incident où salami que non, chef de bango ya sécurité na bango ayaki na délégation, et bah c'est retrouvé hier dans le compartiment Moussoussou, il est seul. Mais qu'est-ce qu'il était en train de faire là-bas? Et conseiller Moussou a retourné à Mozo Sanini Awa. Y'a dit qu'on a anglais. Abi qu'on a anglais parce que autour sur la langue français kuna. Qu'est-ce que tu fais ici dans le compartiment le chef de l'État? Vous voyez? Donc, toi, comme il a Congo, il a un terrain conquis à cause de vous. Vous avez accepté le pouvoir là, ok. Maintenant que vous avez accepté, vous êtes chez vous. Mais imposez-vous, putain, imposez-vous. Arrêtez de vous faire humilier comme ça. Et vous humilier peuple Mobimba. N'a bêtise au Salawana. Quelle connerie! Mon Dieu, je pouvais rêver à tout sauf ça, que nos locaux, les autres, l'Union africaine, alors, Bissot Doye, parce que le président Kagame a dit, Bissot, tu as constitué l'équipe Moko pour t'accompagner. Humiliation Moko du jamais vu. Donc, le lobbying, Rwanda. Nous sommes là derrière. Nous allons te pousser à faire. Mes amis, c'est très dangereux. Donc, c'est la maman Lelo Ilunkamba. Lelo n'a pas quoi. Donc, l'Assemblée s'est déjà. Après, il y a Zongi. Mais bon, quand vous avez accepté cette humiliation-là, ça n'engage que vous. Mais le peuple congolais continue à être constant. Parce que le combat n'a eu un noble. Le combat n'a eu un noble. Je ne sais pas en quoi cet homme est président de la République. Ah ben, on se pose des questions. Mais voyons voir. Lelo soit le député destitue Ilunkamba, soit Félix a dissoudre le Parlement. Parce que le conflit en Rwanda et Koluka, Yangoana. Voilà, on est ensemble.
Cordon. Ndeko, naibite so boyoki momoko to phrase moko ndeko alobi. Alobi Barwande tango bazoya na mboka na biso. Bazoya dans un pays conquis. Ah. Mais mboka ezaka na babele na bango ndeni on ba ke pays conquis. Eza mboka déjà bango bazoya na makamuto. Ba tchechilo bazo pesa ye ba ordre. Babi sala boye boye ko sala te, sala boye boye ko sala te. Bongo mboka ezaka na maboko nani? Combien de fois, combien de temps Kivu bazo boma batu, bango mutu bazo boma batu. Peuple eza sans défense, combien d'années? C'est triste bande konangai. Parce que armée oyo eza na biso, eza armée oyo boma peuple na est. Et armée wana eza armée rwandaise. Biso eza na armée te. Tozaki na Mobutu, biloko wana e bandela ngo avant Mobutu. Mobutu a divisaka Kindu pona ni. Parce que ayebi ke pa iba makambo ko sala ba eza de côté kuna. Est-ce que Kindu eleki équateur na munene? Ayeba ki makambo ngo e ko sala mande côté kuna. Est-ce que Mobutu a tchaka armée na Kindu pour sécuriser ba côté na nyonso? Rien. Pourquoi? Bande ko nga bota na ngo yebisa bino boye. Oyebi tina mboka ezokufa. Ezana batu oyo balingi toujours kozala ba fanatique ya batu ba faire souffrir batu. Tango ba oloba kombo ya muto yo abomi mboka yo lingite alors que yo yebike ya bomba mboka. Tango ba oloba ya oyo yo lingite alors que yebike ya bomba mboka. Alors to vivre ndeni mboka ko bonga. Il faut condamner batu oyo ba bomba mboka na oyo ba bomaki na oyo ba sa continuer ko bomba même aza tataleki na yo ko linga yete. Parce que donc ce qu'on lingi bakoza na amour du prochain, ce qu'on a amour du prochain, au ko linga batwana te. On est chrétien, mais si on est chrétien, faut un amour. Tal, ndeko, talaga mwana na yo hein. Azana moins de 6 ans et au plus ça va passer. Bazo bête coup de pied ah na mutu boye. Même moi ça zanga makasi. Ako bunda. Babomaye. Bandeko. Siko zuwa bato baza na front ba mama wana. Bazo violer bango na ba condition moko déplorable. Bako zo mone ba kangi na kingo ba bwaki ye azoko tala sans défense. Mboka oni za ba dirigeant. Ba congolais nyusu ba yebi onga zoloba. Ah, ozo faire réveiller peuple. Maintenant ça ni. Ni on sokona zoloba congolais ayebi yango. Chilo ngai présidence mo mimba batala anga. FCC ni on so basabona pa na ngai. Soki kaka bon et bimi bimi pa na bango. Yo kanisi 10 000 abonnés on a comme ngo mbangu mbangu. De 7 000 mbala mo 10 000 yo kanisi ezaka non bango. Donc tango kaka nga e beti kuna bazo tala babi ah mais celui-là celui-ci au moins il comprend. Parce que bien ngai ba yebisa abi ah lui il comprend. Donc tango nani oyo Chilombo o nani Kabila azomona bato beta béton abi ah toi na mona vraiment peuple ya zoba na monde entier déjà bango. C'est moi qui dirige bango zo bengi béton alors ce sont des gens qui ne comprennent rien. Donc ça passe. Mais ça passe. Bila ya Chilombo banda kota bila des années ka okanga ba petit wana bakuluna ko kanga mutu boye ko kine prison lobingo imulunda ba pièce bazo tsaka ko Chilombo balu bazo comprendre oyo kangaye ngo imulunda lui kangaye état de droit e ko zala mukolo balobi mena mu Chilombo za turio ndeko ngai ezaleti ba bandoki ezaleti ba sataniste tango bakina ko zuwa kisi ya miziki babi no sérieux on peut ça 30 personnes 30 mususu on ramasse bona ba fula 30 mususu bona kata famille on peut ça 3 et comme akana moma moko mandat balobi bo ça 20 ans yazi par exemple na 22 ans 23 ans azuna 20 ans on na 25 ans azuna 20 ans on na tona kuma ngale biso mbange tango 20 ans ekoka aza ko mimona siko jeune azana ba 45 ans
na ba 50 ans. Sikoyo bato epesaki bayokana ke sili sikoyo faut qu'on renouveler. Babi na sikoyo pesa biso de. Tama sisa opesa de babi bon. Sikoyo tozana besoin mutu te tozana biso na besoin yo moko. Na besoin no 10 babi te. 10 te sikoyo yo. Ya bo mona kuna muso akufa côté ya mai côté ya douche muso aiki na pari azongi akufi muso sali boy contrat esili. Yangwana ndeko Bible lobi na biso ko benga mutu ndokite te ko finge ndokite parce que c'est esclave ko sakanate, il n'a pas de droit. Un sorcier n'a pas de droit, c'est un esclave. Yano moni bazala kanda. Soko moni ngara zo ba ko banzambe. Bongo baza ko attaquer nga, attaquer za physique et za spirituel. Donc ça degré de sorcellerie. Parce que yo ko attaquer nga pour ni, au fin pour nga ba mboka. Nazala maman moko tinga message à lui papa ngaso na yoki otena la raté nazala ebele tondia wa na ko sabino moko abi ngaso na yoki otena la raté ndeko muso otinda mwasi na ye me benga passer mu Kongo tozo sisa ko tala oyo mama na benga abi me papa biso so sisa ko tala 521 mais Marcelo sisa ko tala 521 mais ngazala ko nzambe ona usana ndeko mais il faut le continuer parce que on peut pas se pela bateau bazo na makamza mais pas se pela ba on peut na makamza pas se pela mais bande ko na website no boye hasard ezalagate tangu yo yepa nanga passer na Congo yo moni ko yeka pour makama politique mais tangu sun nzambe atie yo oyo kolandanga okoyoka eloko moko boye e chrétien kama bena vina yo okoluka solution. Bande ko ngai ba maladie za ngaza musaya nzambe na bisa bino to ba maladie musuna zo comprendre te ba maladie oza na mukilo ndeko nanga soki na no kufite ko finga mutute ko sala boyete ki vandarte oyebi suka na ote so bande ko na ba 60 65 ans nzoto baniko lemba okoma ndenge nini ndeko tangu na solo na ndeko yo azana Inde ay papa na bela maladie mo komo ngana ibite ay maladie yo ali polia mo fona muno ko elite mo martialité et mo muno ko zoki neti taba ezoki ndekoto yo lemso zoki ndekoto yo mais finalement ba maladie yango kombo maladie yango nini tango pesinga bindeko ba ko bilanga yango parce na ko ba ko bangote ndeko ça passe ndeko tango zana bo moyi salaka makamwa bien bimaka na ba dispute yako finga batu yako sala ba o bachilo mo sala ndeko mais il fallait ozala tango mobutu zo kata motema il fallait ozala tango mobutu azako mona o azako mona il fallait ozala tango bongo zo kata motema ngada zala yekuna te mais na yebi a peu près nde ba monaka andimi sous teka zaka président de la République bazo traiter ye muto aposo kutu azala valeur vanité de vanité vanité de vanité et le pamba ndeko sona bandiko loba na tielo kwa 1h ba 2h mais pona okede tikuna musika na kokate nanu kelo mususu na la kisabino voilà na kotanga na bino message moko bato kotinlanga boyoka mo l'ineti on a bien te ba faute pe wala trop bo comprendre le président RDC le Parlement européen condamne la mise en place d'une nouvelle majorité parlementaire par Félix Tshisekedi au cours d'un même mandat et appelle à la mobilisation de tous les parlements du monde pour contrer cette action. 22 janvier 2021. Partage. Le président du Parlement européen, David Sassoli, dans une déclaration faite lors de l'Assemblée plénière de ce jeudi 21 janvier 2021, condamne la mise en place d'une nouvelle majorité parlementaire par le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, alors que la législature avait déjà commencé. Ça ne se fait pas. C'est un scandale. Je condamne la situation du Parlement de la République démocratique du Congo
qui subit à ce jour la loi de la force du président Tshisekedi, a commenté le président du Parlement européen. Il a invité tous les parlementaires du monde à barrer la route à ces attitudes scandaleuses du président Félix Tshisekedi. La majorité parlementaire s'identifie au début du mandat peu importe la façon. Les chefs de l'État congolais devraient assumer ses actes et ses accords du pouvoir. Vouloir identifier une nouvelle majorité après le début d'une législature, c'est ignorer la bonne gestion d'un État démocratique. J'appelle tous les parlements du monde à contrer cette action en République démocratique du Congo, a déclaré David Sassoli. Signalons que le Parlement européen est l'organe parlementaire de l'Union européenne, élu au suffrage universel direct. Il partage avec le Conseil de l'Union européenne le pouvoir législatif de l'Union européenne. Bandekuboyoki, Izangati. Comme il y a directeur du cabinet Angoyo, M. Guilain Niembo, le nouveau directeur de Fassi, M. Guilain Niembo, Oyo famille naye, baza au sepela, pona mbongo, Oyo wana futakaye. Donc, il y a l'accès bino déjà Guilain Niembo, na banzi bomona ki bino yoso yoyo. Bandeko, eza mawa soki ba nommé au directeur. Il faut famille et yaona ba sepelaka ba bana ko binaka vraiment RDC za mawa Gisle Niembo. Donc soza mulubate faut la katange. Mais moi je peux pas préciser parce que na ibatona malamuté. Ndeko na za mawa mingi. Alors bandeko bomonaki leki na biso na mwasi oyo asalaka groupe na baluba po ba finga po ba ridiculiser nga. Alors lobby abimisa ki so eloko mususu mais azuka makambo yako eleka kala atiango na balance azokosa batunita osala en direct. Alors que makambo ko balobaki yangwana ye atie na YouTube. Ndeko za mawa bino ba jeune oyo bobali sikato ba o bala kala bochaka moi ordre boye bakandeni ko indiquer moi sina yo parce que moi c'est ça image mobali akosa la soni na famille mobimba ke yo mobali olali na ndako moi c'est azokino swana kuna na batu azokino lukula ko bambongo na moyemu ko babe ko ganga ka tout ça ndeko ekosala honneur na yote ekosala pe honneur ya bakamara na yote ekosala pe honneur ya famille na yote ni ya bango. Mais malheureusement nazuba nini ke bapara na ye pe bazaki mal éduqué ndengwana ba cousin na ye bandeko na ye tout ça bon je ne confirme pas mais onga na yoki ba lubi ndengwana ba commentaire nyonso batu batie na on tangi yango te na kotanga ngo peut-être na mars parce que là ndé na sisi awa il faut na chata mate ya mibale parce que batu o baza côté mususu baza kosenga yango. Alors na zui ba pela ba mame belé na ba papa o batikelinga pona makambora ninga zoleka ba faire comprendre batu ngai pourquoi batu baza ko menacer ngai pona bango ba yebi pourquoi o ça l'émission o tcheba maseke o bana o kosa makambo o zui batu na yo oyo makambo famille na ngauto yebi yango te. Alors na koyo kusabino ata moko bongo to kabwana mais soki loko moko zawana na kotiela bilongo lisusu parce que nazo mona dans 4 minutes 1 heure zo beta mais na ko keneme mitila 2 heures. Mais si on a keti ba kotuna bo lemba bo ya talanga et ça pratiquement impossible to yo kona no. Bonsoir pasteur
eloko etutinga pe motema na loba mukie à propos ya vidéo touti kolanda concernant ba menace ba attaque oyo ozo subir. En tout cas pasteur Jacques na oloba eza mawa mingi penza pona batu eza penza mawa mingi yango moni biso oyo obenga biso ba disciple na yo soto lobite en tout cas se sentir condamné parce que on nzambe asali kati na biso à travers na yo pasteur eza penza ke faye na vanda pena na sala video na banda on ebandeli bato bayebake na mokili oyo. Alors bandeko, il fallait to continuer en gros mais ekatani moi to yoka ngoso réalité naza sûr que ndeko oyo un jour akosala vidéo pour faire comprendre batu pourquoi bazo bundisanga ba mama oyo bayepa na ngai sika na mona bango boyete bango pena ba mona boyete na pe ba mona boyete mais ba problème bazaki na yango teleme yaki makasi mingi baye komona nga batambola pasi ba pasteur ebele ya ndenge na ndenge mais nzambe zaka nzambe bolingo ake ko toucher mama oyo ayebisi ya bino luka pasteur oyo mobali no alandaka parce que mobali na ye aza combattant na nga na politique abi bokende komona pasteur wana bokobika alors mama oyo akendaki komona nani mobile na ye akenda komona mobile na ye ayebisi mobile na ye keno luka pasteur oyo yo landaka na politique alors atuni ye pasteur dina banza lobi oui voilà Bonsoir pasteur Jacques. bokoyoka ngo kaka tie kosila Bonsoir. bokanga motema bandeko na ngai ya boyoka ba vérité mosusu eza très bien. Eloko etutinga pe motema na loba mukie à propos ya vidéo touti kolanda concernant ba menace ba attaque oyo ozo subir. En tout cas pasteur Jacques na oloba eza mawa mingi penza pona batu eza penza mawa mingi yango moni biso oyo obenga biso ba disciple na yo soto lobite en tout cas se sentir condamné parce que on nzambe asali kati na biso à travers na yo pasteur eza penza ke faye na vanda pena na sala video na banda on ebandeli bato bayebake na mokili oyo bitumba ezali pasteur biso bato touti na bitumba wana papa toyebi monene grandeur ya esprit saint aza kati na yo toyebi grandeur ya mosala oyo ozosala papa pasteur ozoteya bato kaka te mais ozorestaure bafamille na ngai ezalaki na problème mais à part délivrance mais otie bolingo asika mateya na yo restaure famille biso na bana na mobali tokomi moto moko papa na ngai pasteur Jacques kolanda te bazotaki opoza na eloko ya nzambe elobi yo moko bamonaka oyo elobaka epe nini oyo lepe de l'esprit oyo bake bandoki bazomona front na yo papa bayebi yo babangaka o na casque disali oyo molimo mosantu elatisa o papa na ngai pasteur Jacques za na kimia yeba eza na bato moko oyo balalaka ntango nyonso batangaka kombono mikolo nyonso balobaka nzambe pambola papa bible tokoma kotambola nango lokolo okoti na chambre obimi nango tv na biso tosomba ya bunene ezalaki totala makambo ba youtube me koma elongi ya papa evandeli biso na tv tovandi Jean-Claude akoma kosombaka ye tondi na baenseignement akoma kokoma na oyo ozoloba ekomi lokola neti yo papa na nga nayebi nini nakoki koloba te toza bafani na yo te toza bafani na jésus christ ya nzambe oyo atomboli yo
lilobo ezobima na munoko na yo papa toyokango epai ya bato te toyoka te tobandi baeglise tokoti baeglise me liloba oyo ozoloba o molimo mosantu azotiaka ti don ezochange papa ezochange pape Jacques nga témoin na vivre makambo ya minene na ndako ya minene eza te ke o badoki o babata makambo ya vis à vis me mokolo papa nasolola na yo nasololi na yo na butu orépondre biso orépondre ya tobandi na lukuta eloko te me telefoni na yo elelaki mpa na biso olobi na ntongo nango oyo bango babombaki soki baplantaki ndeka monene ya pemba ya atelema place yango akenda papa banda mokolo wana ti lelo papa ntango tozoyoka wana ezosala biso mitema pasi tozoloba yango bato yango tobenga bango tobanda koswana na bango tobanda kobunda na bango tozomwa likambo osala te me totaka liloba no ndenge lobike ndenge yo mo oyebisi biso ke ne bapriere na bino ya bolingo ndenge oteyaka biso bolingo ndenge oyebisa biso ke babwakaka moto te totika kobwaka bamoto tozwa kimia papa mate wana toyebi te biso tozalaki priere sikoyo ekomi ntango kobwaka moto tobandi kobwaka moto bwaka papa bando opekisa biso lilobebe totanga baverse papa Jacques oza ya nzambe komitungisaka te donc tokomomwane te biso papa koloba na yo te biso mo toloba me toyebi ke ndenge oteya biso oteyela biso bongo te oyebisa biso toloba na bolingo yango wana papa tozoyebisa yo vanda kimia nzambe na yo nga naza témoin na bana donc tokoki kovanda mpenza interview ekoteli biso na ndako mobimba bazwinga batienga na cuisine batie papa kuna bazwi bana na biso bapandi babandi kointerviewe biso tokoloba munoko moko likambo moko mpo tovivre yango biso nyonso ndako mobimba pase Jacques nzamba pambola yo papa kolanda te na mokili one nazomona paster oyo totikali na ye nazomona yo papa nazwa kimia soki nalali naloti ndoto mabe naluka kaka enseignement pa natia enseignement nga wana nalali omona mbala moko mpo na bia bayoki mongongo na okutu bandoki balinga me mpa koyoka yango bapakati mbala moko kimia nalalaka na baenseignement na yo avant tolandi baenseignement tozoba yango makambo ezobima papa se Jacques ezouta tobisa molimo mosantu ekobima te papa na makambo ebele koloba nakosala ta 5 heures du temps ya koloba mais nalobi mpo etungisi makasi namoni mpenza satan soki azwi échec akomaka agite baza na agitation mpenza atuka nzambe alola oyo azobundela yo aolongiso ntina suka nzambe apambola yo papa biso na yo Marie de Magdala lobande liwa ekabolanga na yo soki liwa te Jésus ntango ekeye ekobeta tokomata papa mateya na yo eza evandisi biso na salle d'attente ya lola tozozela babenga biso tobanda kokota nzambe apambola yo papa apambola yo na kombo na Yesu amen. Alors bandeko nabandi oyo balandanga bayoki pourquoi je suis combattu naza pasteur mo balokota na balabala te naza nango so combien ba uti otindanga yawa mais mwana na yoki sabino ngoza te parce que ba musu baninga na ba makama nzambe te donc nani ya ko déranger batute o baninga te mais ndeko tango ba keli yo na nzambe fo linga ba makambo ngo bandeko ebele azomona ke santé za bien te ti ayekoma na impuissance alukani musala nzambe te amona ala bandoto lemso za se retrouver na kin tango mususu azolota basi na butu bazosangana batusa alukani basala nzambe te ayebi te ke biloko wana batikele na kata nzoto ekosala mimi 20 à 30 ans ekoya bimisa ba maladi tango amona ekomi grave abana luka siko musala nzambe bango basi batiaki barasi na kata nzoto na yo bande ko ngai bino tolanda nga
azalelaka te ntango mosusu nzambe atiaki yo olanda nga mpo eloko moko esalama un jour meme olingi nga te so omoni makambo ya nzambe meme okofinga nonga landa je vous en supplie landa omoni mama oyo mobali na ye mobali nazali combattant ayebisaki nga papa nga azali combattant oyo tolingai bapaster te abi nga nazali combattant oyo tocombattre bapaster ayi papa jour mwasi na nga parce que bitumba telema toza fatigué mbongo boni tobebisi te bapaster ni tomoni te mais nzambe lokola ayokela biso mawa akomona mwasi na nga alobi loba na mobali na yo bobenga mbangu pasteur oyo alandaka na politique tala ndenge nzambe atilisaka bato mutu alingi bapaster te mais balobi loba na ye abenga oyo alandaka na politique babana olala te babana olala te babana obunda na bandeke ya minene oyo bandeke ya minene maloba mobali ne mpe yaliawa me nakotia yango te nakotia yango kote mosusu na makambo nzambe ntango mobali babi benga ye mobali ezitaki te babengaka na butu lelo bozoka nde bakomi nanu bamoni nga boye te ngai eza oblige te yomona nga ce n'est pas la peine ya komona nga yango na ntango bato bazolobaka o boye te alobi yango bandoki soki basiwe bakomaka agité boyoki ndenge alobi donc ndenge bamoni soki na daniel azona akomi agité parce que mission na ye oyo ozolobaka afinga mpona baluba eza yango te azalaki na mission ya diable e mission wana aesue nango azobimisa siko makambo eza yango te me nga nalobaki nakoganye mulongo nakoganye jane nakoganye ndende soki nani bango nyonso nakoganye bango parce na bunda babitumba moko oyo po yo bunda ngo eza pasi j'ai délivré bana moko baluba awa ya kindoki mais bana wana babisi mama na bango nini babi biso yebi pasteur Jacques avant mais tokendeki mpo toboma ye tokoki te mais y a encore une autre équipe ezokende pas na biso na monde ya ténèbre vrai bapasteur toza na bango bafaux pasteur tozala komona bango te ndeko na nga un pasteur fo azala na bosene terme yango pasteur fo azala kombati satan afo ayeba yo nzambe mpe fo ayeba yo soki satan ayebi yo te nzambe ayebi yo te mpe satan afo ayeba yo fo abundisa yo parce que ntango tozodélivre bato satan azocomprendre te abime o nani c'est pour cela j'ai toujours interdit na badisciple na nga kebanga na bapriere ozosala ntango nyonso koprie ke bavio nyonso eke likolo nzambe ekwesa yango bandoki basala boye soki ekwei yebaki omemi ngambo il faut priere na yo ezala toujours suivi par des paroles d'amour kokendeki na ndenge ya brutalité te mpe oya kolela alors bandeko soki nakomi te na ba 1h30 ezala possible te mais naza biloko mosusu mpona mboka natia mais nakotia te peut-être nakosala bino ba émission mosusu na oyo ya 30 minutes mais bandeko eza mawa mpona mboka na biso ngai naza pessimiste te mais je ne vois pas comment toko récupérer mboka nazosala betide ya ndenge na ndenge tout est possible à celui qui croit mais toza te na côté moko te tokolobila ke toganye awa intérieur parlementaire banani eza na mabona biso te des fois ya na mabona biso te siko nazomona te taza nzambe mais siko biso tozwa mboka ndenge nini Chilombo asinya makambo oyo etie biso na pasi soki Fayulu balobaki Fayulu alekaki nde oyo nani Kabila ne tozwaye awa tokende na stade mais siko mutango akokende pe CPIT mais azulu ne peut bien que ne fait rien sans mon aval ndeko nga bozomona nga nabenga na prison so muto ya prison azoloba na yo okolela c'est vrai à côté prison po asali ka moi commettre moi que péché mais prisonnier pe azana ba droit na ye parce que prisonnier botie kuna po boma été à partir kuna pe okotie pe classe boko luka soka bimi po asala eloko mo boy mais pas na biso batike kuna
bakonda konda ndire ndeko pona ni biso bato mwendo tokoza na mitema mabe même ndengwana awa na prison asomuta bimi aye bogar aye munene e pa na biso soki muta kuti prison ko mikuwa bandeko na ngai ndeko soki na lakisi yo telefone nanga tangu na labu kaka oloba non c'est pas possible tala ba ver tala ba message tala ba photo tala ba tindi euti na Kivu euti na Angola euti na Brazzaville euti boye allez elle mo na kangiamo so sama kama na kangiamo mais na tangu na ofona ko na bato bazoko bela o bazala ba Vietnam Brésil États-Unis partout au tali olobi tala sikola oloba na bino ma mususu kuna États-Unis tilelo na bengi ete nzambe vraiment toucher motema lobi na benga ye po kitsa motema bana nzambe bolimbisa po to komi minute ya trop 1h11 eza ebele nzambe apambola bino à la prochaine occasion tokosolola